Mbote pe balosa kona bino banso bama batata bandeko ba yenge na bino banso balandi ya Congo Bololo pe balandi ya 3x2 radio kachupapa.com matondo mingi na ndenge solo pena tuka bozwi penza en tout cas litomba monene ya kebovanda boko akolanda biso solo penza en tout cas na pokwa na lelo pambate lelo ezali mokolo mwa mitano wa maamba tata bandeko mokolo mwa motoba sanza ya minei mobu ya koto mibale na zomi na mwambi bongo tokomi na ngonga ya zomi na libwa na miniti tukumisato na motoba engi koloba ete ngonga ya sambo na miniti tukumisato na sambo na motoba plito ya sima ya nzanga awa na studio na biso ya engunduka bakulu tobenge solo pena tuka Congo Bololo esika pi tokendaka solo pena tuka na ngomba ya kailo pona ete tokoka solo pena tuka ko martele bino ko kitisa bino solo pena tuka bwanya pe mayele awa na kati na boka na biso en tout cas mama batata bandeko lelo en tout cas toko solo la bobele en tout cas size kaka moko pona ni size moko pambate toye na Congo dieto bama batata bandeko Congo dieto totiango likolo na mesa yango na epsa bino ke ngai na yaka kopesa bino ko relier tout simplement en tout cas le message ya les grands maîtres Fumomo Dansemi oyo en tout cas akomaka à travers ba Congo dieto et puis api baimboka bazwaka peut-être bokasi nguya ya kotanga yango te alors esengeli ete ngai na koka solo pena komi sacrifier pona koya kotangela bino yango de façon que bino bokoka kozwa solo pena en tout cas connaissance na yango bama batata bandeko pamba te kokenda kufuye na ba internet pona ete koka kobimisa Congo dieto ya kotanga yango alors en tout cas pour que expliquer o mbola pe na bandeko mosusu bazango na bosenga ezalaka mwa pasi mingi kasi biso to se sacrifier pona yango pona ete en tout cas mai oyo le grand maître Fumomo Dansemi mazali koloba ezali na litomba monene pamba te balobi na biso ete mboka ezwaka mbongwana kaka soki baimboka baloli lolenge na bango ya kotalela mokili alors kobalola lolenge ya kotalela mokili engi koloba te kozwa boyebi kokoma na connaissance alors connaissance tokozwa yango ndenge nini epa ya baimboka mawa tata bandeko pamba te connaissance ezalaka na moto nyonso te kasi moto azali na bwanya pe mayele esengela kokokitisa yango po ete biso tokoka kozwa yango yango wana le grand maître Fumomo Dansemi alobaka ete ye bapesaka ye bwanya oyo na le seigneur ya Congo tata nzambe apungu tulendo gratuitement yango wana en tout cas ye pa azali kokitisa yango epa na biso gratuitement mawa batata bandeko yango na pe en tout cas bandeko na biso baza na bolembo pona ete bakoka kozwa yango po ete bakabola na bandeko donc yango wana en tout cas ngai pe nakendaka kozwa yango epai ya le grand maître po ete nakoka solo mpena kokitisa bandeko na biso oyo baza nango na bosenga gratuitement po pe bango bakoma na boyebi yango na tuka na felicitaka na apresiaka na pesaka matondo mingi solo mpena en tout cas na mbuta tumwa mase na matinike en tout cas na apresiaka ye mingi na mosala monene aza kosala ya kotindela biso en tout cas ba Congo dieto oyo le grand maître aza kokoma de façon ke ekoma la porte nos pas ya bandeko na biso oyo baza nango la bosenga yango wana na apresiaka en tout cas ndeko na biso ya mwasi ya elonga en tout cas na mosala monene oyo yasalaka ete soki Congo dieto ye directement transmettre biso yango de façon ke biso oyo to bimaka liboso ya bandeko po ete bakoka solo penda kozwa en tout cas bwanya pe mayele oyo le grand maître Fumomo Dansemi atindaka pona ete tokoka solo penda kokota na mbongwana ya mboka na biso bama batata bandeko pamba te toza na ere ya verso ekeke ya kina timaza voilà bama batata bandeko bana lisanga antimati pe j'apprécie na ba oyo nyonso tout en tout cas bazwaka penda en tout cas le temps na bango ya kozwa Congo Bololo pona kopartager yango na bandeko na biso banso po ete bakoka solo penda kosabone massivement de façon que en tout cas bandeko na biso bakoka kozwa connaissance ya maye oyo le grand maître Fumomo Dansemi azali kokitisela biso bama batata bandeko voilà un peu mama batata bandeko oyo en tout cas nakokai solo penda koloba nano yango wana mama batata bandeko kasi na liboso ke tokoka kotandela bino en tout cas
Congo dieto o le grand maître Fumanda Semi akomi pe ezali awa na plateau na biso nako banda nano na mwa introduction ba mama batata bandeko parce que bandeko batuna kinga bien mais écoutez oh non bakangi ndeko Tambwe ya tokomi wapi alors toki réaction na ote alors ndenge nini alors bama batata bandeko oui effectivement bon réaction ezangaka toujours te hein, bon to biso tozali wana pona ko panza sango bama batata bandeko mais soki moko pe ya mopanzi sango oyo azaka toujours côté moko soki pe akomi na likama tokoki kozanga te solo pena tuka kolobela yeba ma batata bandeko kasi nga namonaki ba réaction nde ya bandeko bama batata bandeko bana lisanga antimati à travers ba réseaux sociaux comme d'habitude hein donc voilà réaction na bango dans le sens que ya koselamate kaka koselamate kaka koselamate kaka kobenga kombo na Yesu oh Yesu sunga oh boy kaka li oyo bino boyeba kaka yango wana kaka kobelelaka mokonzi na bayuda à tout moment hein ata Yesu yango azoloba botika kombo na ngai po babebisa yango na bato ya mokili boza pe koyoka pe kaka te bama batata bandeko boye bango très bien la révolution tunisienne ebandaki ndenge nini. La révolution tunisienne ebandaki na Moteki Mapa, un commerçant ambulant, Moteki Mapa. Alors, babotoli soro pena en tout cas, moi biloko na ye, alors azalaki obligé ya kokenda ko simole, komitumba, ko simole nge oloba komitumba. Tozolo balingala, teka to longolaka peut-être moi ba lokota ba pa ya nakati parce que pambate noke kokoma lokola bomo masana akei komitumba mais ntango amitumbi alors donc yango esalaki ete baimboka batomboka pe baya kozwa prétexte mokano ya koya kobengana Ben Ali na mboka ya Tunisie po ete akoka kokenda na exil na mboka ya Arabie Saoudite bango batata bandeko bomoni baninga ndenge bazalaka. Mais kasi epa na biso ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas bama batata bandeko. Ata bazin tout mwana nzambe fumu mwanda nsemi bateye na ba élément terroriste et politique kanambe na résidence na ye encerclé bato bavandi kaka nye baza koloba te c'est comme s'il n'y a pas un événement. Pendant 3 semaines, non. Les gens ne se révoltent toujours pas. C'est la même chose, maman. Les journalistes, bakangi minoko, miwe. Bazota la spectacle. Bandeko a quartier. Bazota ane na musika. Alors, maman, batata bandeko. Biso tozali responsable de la situation ezo comme la biso. Toza ba responsable. Tolingi distraction mingi et senge to sa l'effort que distraction et quoi aussi le pana biso maman batata bandeko. Et voilà, na Tunisie, c'était à cause ya ndeko na bango asimolaki ba mitumbaki yango esalaki ke baimboka bakota na soulèvement populaire po babengana Ben Ali akwa kokima mboka po akenda ko se réfugier na Arabie Saoudite. Ba tata bandeko. Donc na un petit rien du tout, alors motepeli. Alors et pas na biso, non, les gens commencent au contraire kaka ya koselamate. Koselamate bakomi kobenga imposteur wana le faussaire wana Hippolyte Kanambe hein kosiplie ye abimisa Mbuta Tambwe. Alors en tout cas bapaya wana bakotosa biso ndenge nini bakopesa biso lokumu ndenge nini bakobanga biso ndenge nini bama batata bandeko ezali malamu te lolenge oyo bandeko baza ko se comporter. Mais kasi boye bango malamu ete bama batata bandeko l'imposteur Hippolyte Kanambe le faussaire asa lembi kovanda na mboka wana. Asa lembi kovanda na mboka wana. Ba acte nyonso tu azosala ke biso baimboka to se soulever to bengana ye. Parce que ye moko pe azali pris en otage na bamendo malanga
alinga mboka, alinga mbongo plutôt, donc un grand terroriste de tous les temps, bakangi na otage, nanani, na makila, oyo, akomi na chaku, bama batata bandeko, pombong ezo sopana ezo kweya, ibum ezo kola. Alors donc bakangi na otage na banani, na ba atundu alias Alain, komba bapaya, bama batata bandeko, donc po amoni esika mususu agu okenda te akokoma chômeur, bakangi na otage, bazokanga Hippolyte na otage, Hippolyte Kanambe alezo Kabila na otage, na bato wana nyonso tu ozo mona bakomi bakolite, bakomi bachaku, bama batata bandeko, Hippolyte Kanambe aza kosala ete bakongole base souleve po babengana ye, po ye moko azoyeba te ndenge nini akoki kokima. Alors acte nyonso to aza kopose ezokende na direction ya kopousse baimboka po babengana ye, mais bakongole bazobe kolala pongi. Et voilà, aote opposé pe acte mosusu yango wana, yo kanisi eloko oyo ngoi Kasanji asali, ezali po ani soka kangisi Tambwe, ezali po ani. Donc ezalaki pona kotala koteste soki Tambwe, Mbuta Tambwe olobaka bon vraiment azali populaire, totala soki ekoki komema bato na soulèvement pona ete bakwa kobengana Hippolyte Kanambe. Mais silence radio. Silence radio, donc voilà, bakotuna bato bakomi na bango kaka Yesu asunga, kaka koselama te. Pas même un mouvement de soulèvement na kati ya mboka zéro. Alors donc un peu pazola loba pongi ba ma batata bandeko. Pazola ka pongi. Mais voilà, ma seule réaction yango wana à l'égard n'est-ce pas ya arrestation. Mais kasi popo sanate sokozoli na monstre na diable na likanya na ye mokolo mosusu, donc soka sisi biloko nyonso pembeni likanya na ye ya molai akozwa ya molai po ete akokaso penda kotia yo na jalo na ye boke bageloko wana bamama batata bandeko, c'est dangereux. Lisese wana ezali lisese ya bakoko bapesaka, kasi na réalité tomonaka yango bamama batata bandeko bana lisanga atimati boke bakoliaka na diable parce que na likanya ya diable, parce que tango biloko tu ekosila akozwa likanya wana ale abi oyaka ale yo. Voilà bamama batata bandeko bana lisanga antimantique. Ouais, nous faisons que tout simplement déplorer. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Donc toza na kati ya tango tozoyebisa bino ke toza na kati ya occupation na colonisation, tango les grands maîtres fondamentaliste maza kotinda message kotindika mpona ete epousse biso na un soulèvement po tobengana moto oyo, bino ozomona yango toujours blague etc. Voilà bamama batata bandeko bana lisanga antimanti. Donc oyo nga nakoki koloba concernant en tout cas Mbuta Tambwe, donc yango wana bamama batata bandeko ngai nakomi apprendre beaucoup plus na baoyo se prétendaka ke bon voilà balandaka ye balingaka ye etc. Bon voilà, depuis qu'il est na makala tomoni réaction na bango te bamama batata bandeko bana lisanga antimanti. Voilà bamama batata bandeko, donc tous les cas solo pendant en tout cas na avant tous les cas na Congo dieto tolobela nano en tout cas likambo etali solo penda bapolitikaire ya mboka na biso. Bapolitikaire ya mboka na biso tozoyeba te soki bazomona danger oyo ezali liboso na biso ou bien bazomona te bamama batata bandeko. Donc le grand maître Fumuandanse maza koyebisa bango à tout moment que tokoki kolobela makambo ya baélection na mboka wana te parce que mboka eza occupé. Le seul langage biso tokoki kolobela na kati ya mboka wana ezali soulèvement populaire mpona kobengana Hippolyte Kanambe. Le seul langage biso tokoki koutiliser vraiment na moment oyo ezali koalerter la communauté internationale, nationale et internationale
pona ko prendre conscience ya ko bengana mopaya ou azana mutu ya mboka. Est-ce que maloba oyo le grand maître Fumanda se maza kotinda? Et puis biso tozwa ko relayer yango na kati na Congo bololo. Est-ce que za ko komela bino ou beza ko komela bino te? Alors soki eza ko komela bino pona ni bozo sala sourd oreille. Na kati na babe media na biso. Est-ce que pourquoi beaucoup de perdre de temps na bino ya kolobela kama kama ponami? Au lieu langage na bino ezala soulèvement populaire. Nanga c'était mon paya, un étranger, il a organisé bino ba élection ndenge. Non, pas du tout ba mama tata bandeko. On eza distraction. Tokoki kolobela au grand jamais na moment oyo makamama ponami. Tokolobela nde likambo etali soulèvement populaire. Bozo linganine. Mboka ekuru na catastrophe. Alors, voilà, beaucoup de monde a engopé. Malheur à tous ceux qui comprennent en retard, comme dit le grand maître Fumanda. Voilà, mama batata bandeko. Na ye lelo pona za vraiment mokuse, nga na ye kaka na Congo dietu oyo, na tiango likolo na mesa, na tangela bino, pe na bomo mesano, na koka solo penda ko limbola ngo pe na lingala. Congo dietu ekomami le 4 avril 2018. Et le Biboué. La déception de Fumanda Nsemi à propos du journaliste pasteur Bobo de la diaspora congolaise de Bruxelles. Déception. Mawana motema. Likolo na pasteur Bobo. Mbuta Koyagbalias pasteur Bobo. Oyazali journaliste na kati na diaspora na mboka ya Bruxelles. Fumanda Nsemi azali na mawa mingi na yo. Mawa mingi na yo. Mbuta Koyagba alias pasteur Bobo. Que ce soit au pays ou à l'étranger, lorsque toute personne fait une intervention à propos du Congo-Kinshasa, j'ai l'habitude de suivre, d'écouter, enfin d'apprécier, car c'est comme cela qu'on découvre les hommes ordinaires et des hommes de valeur. Tango iso awa na mboka, ezala awa na mboka pe na mboka bapaya. En tout cas, nasalaka vraiment makasi wana. Tango moto nyonso tu aza kosala intervention na ye awa na mboka Kinshasa, tope na mboka ya bapaya. En tout cas, nazaka na habitude ya kolanda, ya koyoka, po ete nakoka ko apprécier. Nakoka ko apprécier, pe nakoka ko découvrir. En tout cas, bama batata bandeko, moto oyo azali ya ordinaire, pe na moto oyo aza moto ya kilo, c'est-à-dire moto ya papier, hein, ya pepele, pe na moto ya kilo. Bama batata. Le grand maître Fumanda Nsemi alandaka nyonso oyo bozali kosala na kati na diaspora. Ainsi, quand l'excellent opposant Mobenga fait une conférence de presse aux USA, je le suis. Quand le professeur Tchakoudia fait une conférence de presse en Grande-Bretagne, je le suis et j'apprécie. Et quand Mbutandombe et Mbutandombasi font une conférence de presse à Bruxelles, je les suis et j'apprécie. J'apprécie donc la qualité du conférencier et du journaliste qui lui pose des questions. Tango, en tout cas, Mbuta Mobenga, l'excellent Mbuta Mobenga, tango asalaka conférence de presse dans les États-Unis d'Amérique, en tout cas, na vandaka na yokaka, na landaka. Tango professeur Tchakoudia, na kati na Grande-Bretagne, tango asalaka conférence na de presse, en tout cas, na vandaka na landaka, pe na appréciaka ye. Effectivement, donc, moi, dernièrement, je l'ai apprécié dernièrement. Et quand tango Mbutandombe na Mbutandombasi
Tango basalaka conférence de presse na bango na Bruxelles. En tout cas, na presiaka bango. Na pesaka bango longonya. Na presiaka moto nyonso tu oyo en tout cas za na qualité. Oyo en tout cas azosala en tout cas conférence. Et puis na journaliste oyo mopanzi sango oyo azali kotuna mituna epa na bango. Naza kolanda pe naza kopesa bango lokumu. Na yo journaliste oyo ozali solo penda mopanzi yo mopanzi sango oyo oza kotuna mituna, les grands maîtres Fumomanda Nsemi ayokaka pe aza ko apresa bi mituna kitoko oyo vraiment moto wana azali kotuna. Bokanisa te que les grands maîtres ne suivent pas oyo nyonso bosalaka. Soko oyo se improviser na journaliste, c'est mieux bokanga maboko. Alors, ceux qui ont journaliste de ça en école mais on s'improviser, ça là est fort et ça la excellence. Numéro 3. Dans ce sens, j'ai découvert que nous avons beaucoup de journalistes de qualité en Amérique et dans la diaspora d'Europe. Des journalistes de qualité comme Patti Labelle, etc. Abi yango wana donc nazali malem ko découvrir komona en tout cas ba journaliste ya kitoko na Amérique, ba journaliste ya kitoko na Europe, ba journaliste ya qualité ya kitoko ya bwanya lokola ba Patti Labelle bongo na bongo. Dans ce sens, j'ai aussi découvert les journalistes de la diaspora du Bruxelles appelé Pasteur Bobo. À l'école, le professeur reconnaît l'élève intelligent par le type de questions qu'il pose. Et j'ai découvert que le Pasteur Bobo est tendancier. C'est un homme de M. Honoré Ngbanda qui porte encore ses cicatrices. M. Honoré Ngbanda, un pion majeur du régime moboutiste, croit qu'il est le seul à libérer la République démocratique du Congo du désastre que le régime moboutiste l'a prédestiné. Alobi, le grand maître Fumomanda Nsemi alobi, yango wana. En tout cas, na découvrir, ba journaliste, ya diaspora, na Bruxelles lokola Pasteur Bobo. Oyebi na kelasi na etelo. Professeur ayebaka ke mono azali mayele na lolenge na ye ya kotuna kamituna. Et puis na ye ko découvrir que Pasteur Bobo aza na ye tout simplement en tout cas tendancier. Alors, azali moto ya monsieur Honoré Ngbanda, oye pa wapi en tout cas, aza kolata encore moi ba cicatrice na nzoto na ye ya monsieur Ngbanda. Alors monsieur Honoré Ngbanda, oye azalaki en tout cas mosungi monene ya Mobutu Sese Seko, ya régime ya Mobutu Sese Seko, yiba monsieur yiba moke. Oyo azoko kanisa toujours que non, ye kaka nde moto akokangola Kongo na biso oyo ekoti na mikakatano oyo ezali na yango lelo. Oyo pa wapi Mobutu Sese Seko, monsieur yiba moke, akotisa yango na mobulu na pitopale. Ce qui est du moins correct chez M. Honoré Ngbanda est que lorsqu'on a participé à une opération qui a conduit autrui au désastre, ça sera honnête quand on change d'avis de participer aussi à l'opération de sauvetage d'autrui. Pour ça, je félicite M. Honoré Ngbanda contrairement à son compagnon M.
Atundu, qui est devenu l'un des pions majeurs qui cochonne actuellement la République démocratique du Congo à côté du politique Kanambe. Voilà le grand maître Fumwanda Nsemi. Il a reçu les gens par leur juste valeur. Voilà un homme juste. Ce n'est pas un homme tendancier. Eh ben, monsieur Koyagba. Donc voilà, le grand maître Fumwanda Nsemi Malobi, en tout cas, incorrect, hein, ils allaient correct plutôt, et pas à monsieur Ngbanda. Tango ye, en tout cas, a participé à l'opération, yako boma mboko, yako tia mboko na likama, en tout cas, et kozala penda, en tout cas, honnête mingi, yako balola solo penda makanisi, na kati na opération, yako luka, ndengeni tokoko bimisa mboka na likama. Yango en tout cas, na félicita kabolimbisi monsieur Honoré Ngbanda par rapport na ba compagnon na ye o bazalaka na ye na résumé ya Mobutu lokola bato lokola ba Atundu, hein, boyebi Atundu non, Atundu o azopesa Hippolyte Kanambe beki likolo ya mbongo, un prostitué d'argent. Donc oya koma en tout cas mwana mosala ya Hippolyte Kanambe ou aza ko consonner en tout cas la République démocratique du Congo à côté ya Hippolyte Kanambe bama batata bandeko chez Atundu alias Alain. Le pasteur Bobo est tendancier. S'agissant de Fumwanda Nsemi, à plus de 4 fois par des conférences de presse des différents intervenants, on lui a donné la bonne réponse, mais il revient toujours sur sa question tendancieuse de vouloir enfoncer le juste. Enfoncer le juste. C'est malhonnête. Nalikamo etali solo pena en tout cas, pasteur Bobo, ou azali tendancier. Alors, pour Nalikamo etali Fumwanda Nsemi, mais tango plus de 4 fois, hein, na kati na conférence de presse, na ba différents intervenants, na ba intervenants o ba yaki na kati na conférence de presse, ba tuni ye, en tout cas, ba pesi ye yano na mituna na ye. Aza kozongela kaka motuna wana kaka. Motuna wana aza ko répéter yango kaka. Comment ça fait que vous tuni motuna na oyo ba pesi ye yano. O kuna ya opesi kaka ya. Otu kaka même motuna ozo koba kaka kotuna yango. Nyonso wana ezali pona nini? Pona koluka ko dindisa. En tout cas, moto azali juste, mais ezali malhonnête. Ya kosalaka eloko ndenge wana. Na moto oyebi ke yenda aza kobundela penda mboka na bosolo penda ba mama batata ba. Eza malamu te. Mbuta Ndombe lui a déjà répondu correctement, mais s'entretenant avec Mbuta Ndombasi, il revient sur sa question tendancieuse. Mbuta Sita, directeur du bureau politique de Bundu Mayala, lui a déjà répondu aussi correctement, mais à une nouvelle conférence, il revient toujours à la même question tendancieuse. Donc voilà, Mbuta Ndombe aye, et pas M. Koyagba, alias Pasteur Bobo, Atunie Motuna. Alors, bapesi toujours eyano na lolenge ya malamu. Tango Mbuta Ndombe ya isusu koleka, aye isusu kaka na motuna wana oyo basi bapesaki ye deja eyano. Alors Mbuta Sita wazali directeur ya bureau politique ya Bundu ya Mayala a répondre ye lisusu correctement kaka na motuna na ye wana na conférence mosusu aye lisusu en tout cas kotuna lisusu kaka meme motuna. Mais sikoyo na kati ya motuna moko wana uza kotuna
yozo linga eyano nini koka kozwa. Mama batata bandeko. Ezali malamu te soki ndeko azali kotambola na lolenge wana ya koyeba ki journalisme te. Cela nous donne l'impression de quelqu'un qui ne comprend pas ce qui est clair. Mais moi, je sais que le pasteur Bobo comprend, mais il cherche seulement à salir le juste. Voilà la vraie vérité. Donc voilà, le grand maître Fumu Mandanse malobi, mais nakotalaka ba conférence nyonso wana oyo bandeko bazokende pa ya monsieur pasteur Bobo. Donc monsieur Koyagba alias pasteur Bobo. Aza l'impression que donc Koyagba ezo pesa loko na impression que Koyagba azo comprendre et le côté. Et pourtant likambo eza nango clair. Kasi en tout cas nangai nayebi que pasteur Bobo azo comprendre. Kasi yazo lukande koluka ko salir ko bebisa. En tout cas le grand maître Fumu Mandanse o azali moto azali juste ou azali correct. Donc ceci ya monsieur Koyagba alias pasteur Bobo ya kolukande ko kweisa ko salir ko bebisa. En tout cas image ya le grand maître Fumu Mandanse parce que eza pas possible que yo tuni motuna wana bato yon surtout bakoya ko répéter kaka na même motuna. Ça n'a pas un sens, il faut évoluer. Même de vivant d'Etienne Tshisekedi, Hippolyte Kanambe n'a jamais envoyé 5 armées aller détruire sa maison. Non. Mais Hippolyte Kanambe a fait au palais royal, détruisant les palais et tous les biens de Fumu Mandanse à ma campagne. Hippolyte Kanambe a attaqué le palais royal aux armes lourdes pendant 3 semaines. Même tango Tshisekedi wa Mulumba zalaki na bomoi. En tout cas Hippolyte Kanambe atikala jamais kotinda ba soda na ye onga na benga ka ba terroriste na ye bakenda ko détruire ndako ya Mbuta Tshisekedi wa Mulumba. Mais kasi Hippolyte Kanambe asa atindi déjà en tout cas tinda barme basoda ya mikili mobimba me mitano mobimba po bakenda ko détruire palais royal ya Fumu Mandanse na ma campagne. Hippolyte Kanambe a attaqué palais royal ya Fumu Mandanse pendant 3 semaines et au moment wana biso awa ba journaliste awa bakangi minoko na bango sans même dire un mot, sans même ko condamner. Est-ce que le pasteur Bobo connaît-il un seul opposant congolais qui a été traité de la sorte? Non, le pasteur Bobo est de mauvaise foi. Il est tendancieux. Il veut salir le juste qu'Hippolyte Kanambe n'a jamais réussi à corrompre. Le parlementaire américain avait fait le loge de Fumu Mandanse en disant qu'il est le seul député national de la République démocratique du Congo qui n'a jamais été corrompu par Hippolyte Kanambe. Alors, est-ce que pasteur Bobo, est-ce que Mbuta Koyagba alias pasteur Bobo, akoki kolakisa biso ayebi ata opposant moko congolais oyo wapi Hippolyte Kanambe a maltraité na ndenge wana? Non. Pasteur Bobo azali nde na mauvaise foi. Aza na ende tendancieux motu wana. Donc, alingi tout simplement ko bebisa image. Il y a le grand maître Fumu Mandanse, mais azali le juste. Oye papi Hippolyte Kanambe, en tout cas, qui n'a jamais donc à réussir à ta moko te ya corrompre ye. Hippolyte Kanambe a essayé de corrompre Fumu Mandanse, mais il n'a pas réussi. Et pourtant, il a corrompu tout le monde. Vous voyez très bien que les parlementaires américains, bango basalaka eloze blokoku misa soro pena Fumu Mandanse na kolobaka ete. En tout cas, Fumu Mandanse azali le seul député
moponami na kati na mboka na République démocratique du Congo oyo Hippolyte Kanambe atikali jamais ko corrompre ko pesa kanyaka. Alors bama batata bande, est-ce que bolanda kate? Ainsi, je demande aux membres de Bundu Dia Congo en général, parti politico-religieux en Europe, et aux membres du parti politique Bundu Dia Mayala en particulier, de choisir un autre journaliste pour les interviews et non plus les pasteurs Bobo. Je le répète qu'il y a beaucoup de journalistes de qualité en Europe, Parti Label par exemple. Alors donc, le grand maître Fumanda Semi a pesi Mobeko. Mobeko ne alobi boy. Alobi na sengi na ba membre yonso Bundu Dia Congo. Pe na yonso. Pe ou ezali parti politico-religieux. Pe na kati na Europe plutôt. Pe na ba membre ya parti politique ya Bundu Dia Mayala en particulier. Ba pona journaliste mosusu po basala ka ba interview. Jamais ba koyi ko kendaka lisusu pa ya Koyagba alias Pasteur Bobo. Na lobby yango lisusu. Ezali na ba journaliste ebele baza ya qualité baza na kati na Europe. Par exemple, Parti Label oya azali journaliste ya solo ya lokumu na kati na Europe ya. Esengeli bokenda kuna po ete boko akozwa interview epai ya Parti Label parce que ya kotuna mituna ya kitoko o bozala ngona bosenga bama batata bande. Le maître Jésus a dit que tout royaume divisé contre lui-même court à sa perte. Notre pays, la République démocratique du Congo, est en danger d'occupation tutsi-rwandaise. Oublier ces dangers et se mettre à nous opposer entre frères congolais est dangereux. Car en pareille période, nous devons faire nos différends. Nous devons taire plutôt nos différends. Nous unir et chasser les dominateurs tutsi-rwandais de notre pays. Le grand maître Fumanda Malobi, mokonzi ya Bayuda, na kombo ya Yesu Masia, aloba boye. Mboka nyonso oyo ikabwanaka, o bayi mboka bamikabwanaka, mboka nyonso ezaka na bokabwani na kati na bango, en tout cas, ekendaka na kokuya, na kopanzana. Mboka na biso la République démocratique du Congo, eza na likama ya occupation ya batuti rwandais. Alors, kobosa na likama wana ekoteli biso na kati ya mboka. Eke, to koma sikoyo kobunda na biso entre bandeko. Ezali likama monene. Pamba te, en tout cas, na période oyo toza na yango, esengeli to koka solo penda kolongola nanu mwa bamakanisi na biso ya mabe mwa koswana na biso to longola nanu yango. Alors, to sanga na biso baso, pona ete to koka kobenga na solo penda monguna, oyo aye kobebisa mboka na biso na kombo ya motuti rwandais, oyo baza na objectif moko kaka kobebisa mboka na biso ya batata bandeko. Koswana pamba, kofingana. Pamba, bama batata bandeko. Toza kokoba, tika tokoma na suka. C'est pourquoi je demande que tous ceux qui travaillent, je dis bien, je demande pour tous ceux qui travaillent. Voilà, bama batata bandeko. Dans ce sens, mettent de l'eau dans leur vin et avancent en tant que frères congolais. Ingeta ibobo. Abina sengi. Nalobi boy. Bisonyon se sengeli en tout cas. Totia nano kopo na mai na kopo na biso. Po ete toko kako tambola en tout cas. Loboko na loboko lo bo bandeko. Pamba te tozali ba frère congolais. Esengeli to tambola loboko na loboko. Et tant que bandeko.
bana ya koko moko, bana ba descendant ba extraterrestre, la race bantu, bana ya Congo. Totamba loboko na loboko pona ete tobenga na mopaya. Totika na ba querelle inutile. Voilà les conseils. Il y a le grand maître Fumamanda Nsemi apesi na biso ba mama tata bandeko. Alors ba mama tata bandeko. Voilà un homme sage. Oza ko bundela biso. Oza ko bunda pona mboka. Alors donc nous faisons que transmettre le message à les grands maîtres. Ah, les grands maîtres Fumamanda Nsemi. Hein? A matériel. Apesi lokumu na mbutandombe, nendombasi, nendombasi. Apesi lokumu. Sikoyo bino lobby, pourquoi ils sont ça l'émission pour que boya ko injurier les grands maîtres? Mama batata bande. Alors, lulingi wana kotambola za malamu te. Yango wana royaume oyo ezalaka na bokabwani ekendaka na perte, ekendaka na kokuya. Mama batata bande. Ezali malamu te, esengeli totambola na bomoko. Ezali te parce que toza kotanga bande kuna biso à Bruxelles, lobby bino bokei, bosali pa émission pona ko insulter mbuta bopele de collabo etc. En quoi je suis collabo? Eza malamu te ba mama tata bandeko. Ezali nde koluka ko décourager moto asala mosala te, bolinginde kombo ya le grand maître Fumamanda Nsemi tambola mato ya bandeko te, kasi bokolonga te aussi longtemps que tozana na bomoi. Tokoko bwe kokoba mosala ya kobimisa le nom ya le grand maître Fumamanda Nsemi na bino baye oyo bozana kati na diaspora. Voilà. Toyoka mateya oyo le grand maître Fumamanda Nsemi apesi. Tolongola nano ba différence na biso. Ba incompréhension inutile, la jalousie. Kolongola ngo nano. Po ete tozana ennemi liboso na biso waza ko détruire mboka. Alors, s'entretuer entre nous, des querelles entre nous inutiles, et qu'on permette biso te poto kena na soulèvement populaire poto bengana mopaya. A bon attendeur, sali. Matondo mingi na bino banso, tokute na bino mbala asim. Tika ete, Nzambi apungu tulendo, ako pambola bino, apambola Fumamanda Nsemi, pe apambola mboka na biso ya République fédérale du Congo. Ingeta, Ibobo, Ibobo.